Tout le monde pour tous les preuves. Succès bandage va ça à l'époque à Zaïre. Maman n'a jamais vu, banane n'a jamais vu. Pour finir l'album yo qualité. Oh boy na donc ce que album bateau pour à ça la nini. Denis les a pasteur. Non. Denis les keba na yo. Trop c'est trop. Denis les keba. Denis les a pasteur. Mais agaï criminel, ma canela minou qui a autant d'olo, ma vertige. Non, il y a une église, il y a Denis les. Non, il y a une église à Denis les. Qui peut te Denis les assemblées la ensemble? Qui assemble la ensemble? Denis les assemblées la ensemble. Soit mêlé ba whisky na ya ake azuba réseaux sociaux comme biloba loba. Télévision Mami Wanja, merci beaucoup na abonné fidèle tout ya chaîne Nabiso, merci Naye Moko la première dame d'Orléans Mami Wanja papa Misha merci na coach King Eganda Oazali Sima caméra et merci Nabino ba abonné fidèle Nabiso o bolé makabiso te tout le temps bozaka Nabiso vraiment on a ko soutenir biso pour na ko pesa biso ba appui à travers ba commentaire Nabino à travers ba j'aime Nabino à travers ba partage ya ba vidéo Nabiso et ça la biso vraiment bien et je profite aussi de l'occasion ya kolobana yo mutu Olandi émission oh yo mutu Olandi biso première fois ota la chaîne oyo occasion munene yango pona yo o s'abonner vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na bino MJ Mami Wanja et ko ça la très bien to ko banda émission na biso comme d'habitude kaka ndenge zalaka na ba actualité musicale parce que émission esengande actualité musicale parce que bande ko belé o baza na poto baza sous-informé bande ko belé baza na poto bazo ba programme o ezoleka te ndeko mususu pe aza besoin akota concert ya musicien na yo alingaka mazo ba te concert wana kozala jour nini musicien wana ako se produire na salle nini raison pour laquelle nga baati na ezala wana toujours avant émission na lingaka ko informer bino na lingaka ko pesa bino ba actualité musicale voilà quand na okia ko annoncer que na plateau na nga lelo na sanga mo côté bailo star bazali moko ya bras droit ya papa chéri jibe piana na ekoma to solo masolo nyonso o etali papa chéri pe masolo nyonso o ezali koleka na kati ya orchestre BCBG bailo bonjour bonsoir. Oui, Sylvie Bati, qui m'a na yesu esali, na o mono le soso, deuxième émission yangoyo, deuxième épisode, to le belagaka idéologie, ndenge zala kaka o papa we mbatike la biso. To continent nango kaka na ndenga nzambe vraiment eza passé trop famille BCBG mobimba tout ça toujours na passe na motema donc au moni lelo ba réseaux sociaux zolo ba n'importe quoi pour papa pour na kombo ya JB Piana au moni ba paye barango te famille mobimba bokosa pe crash na avion ekei bokolo bani na ali mutu lokuta batu botika biloba loba ba réseaux sociaux ezokozaka batu mama batu avani na ye calme batu bazosala yango mpo bazwa bavi lokuta lelo mes condoléances à papa chéri ma famille Piana famille BCBG Mobimba ezaka makambo papa chéri a dépassé plus de 250 000 balles pour la batanga ya bato so yete mutabusa est-ce que nana kosa ba aventure wana eza baliwa bailo malembe nano oui eza baliwa BCBG ekomi nini
même Sunda Basso a coupé Kala depuis 2019, le monde va pouvoir tous ces vidéos, il paraît, famille à Sunda Basso, à Sakaki, Baloba, ma béo, la Moutabomé, Sunda Basso, et Batouet, Olandela, Balandeli, la recherche, Papa Chiringue, Azaki, non, Sunda Alongwa BCB, Jacques Koufandeo. Et ça, j'y vais me donner à Boma. Sunda Base, père son âme, c'est mon frère. Sunda Koufina Barankin, il y a moi aussi, à colonel, na Matadi Kibala Kuna. Et c'est Alinga Moud, moi aussi, à Zaka Barankin à Bassi. Sunda Koufina d'ailleurs à BCBG. Cherileur à Koufina d'ailleurs à BCBG. Vous comprenez? Tout le monde a pour tout ça dans mes preuves. Mon papa chéri n'engazawana. Jamais à koki ko boma batu, mais pas boma pe batute. Succès bandage basala à l'époque à Zaïre, maman n'a envie, banane bazan vie. Ezaka accident vie. Ezaka nde ya kali kambo zoka moto zoka nzetete. Ezala ngote jibale mutu jamais jibe aongelia mutu ndengeni. Azana tout, azana nyonso bande ko luka bo jeunesse a juango. So aukinde boma batu pourquoi ezaka ba bilobela ya batu. Ezaliwa Nzambe mutu ayebi yango. Okomona te ke BCBG ekomi kobangisa ba musicien BCBG ekomi kobangisa batu ko ya ko intégrer na kati ya groupe parce que ba liwe landani. Segi azwaki oncle na ye na bana ba aobokola bango. Liwe utso. Donc moi makambo to ko lo bango te parce que eza makambo Nzambe. Zule makufi parce que yemo azaki negisha na yebi via Zule mate. Na yebi via Zule mabande ko salate. C'est la vie. Est-ce que jibaza sur na temps lelo apo mamudu pas seba asimba soki sasa na mapeka et aussi mbata. Donc ezala ngo baliwa ya Nzambe ezaka kate batunde biloba loba. Papa chéri ndenga na yebi mutu na ngawa. Est-ce que jibe a cartonné ni? Pour finir l'album yokanité. Oh boy na donc siko album batu po asala nini aluka nini eza baliwa mama nanga Sylvie Baati tika biloba loba na komba papa chéri. Ba professeur Bimaki prophète Denis Lessi mama Shagi Charoufa azaki ex-femme ya papa Wemba ye pa loba ki akebisa ki jibe abaki jiba sa. Est-ce que mama Shagi Charoufa assemble la Ravema Nzambe assemble la Ravema Nzambe assemble la Nzambe oui mama Shagi Charoufa loba ki jibe asa union so aluka atika po azosala aya e panzamba lukelenge Nzambe et prophète Denis Lessi fait à lancer un message de pas jibe abaki jibe il faut aya e ba ya yesa ba Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soka yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. La pasteur de l'île. Il y a un pasteur de l'île, pasteur de. Non. De l'île Keba, trop c'est trop. De l'île Keba. De l'île pasteur de l'île Zaza comédien. Azayi criminel, bakangela minduki autandolo, ba vertige. Na yaka suna église ya Denis Lessi. Na yaka suna église ya Denis Lessi. On a les probabilités de kanga ko doit film. Faites attention, vous avez un respect que bana o Denis Lessi. Parce que comment kebisa Nzambe parce que Dieu parle tonton. Ah bon Denis Lessi ça Nzambe. Amuta mokili. Mais le message on ainsi dit l'Éternel et aussi directement pas yemo. Qui peut te donner les assemblées à Nzambe? Qui assemble à Nzambe? Denis les assemblées à Nzambe. Soit mêlé ba whisky na ake azuba réseaux sociaux comme biloba loba. Denis les assemblées mutunanga na yebi bien. Azam venturier. Toyebani na. Ozomola te ba produit beti yozo kata sonité olanda makamba jibe. Est-ce jibe ko kota makambo na yo? A camarade na yo te. Chacun na ba kofindo sakana kana. Na papa chéri te. Soko meki turo okomona. Non, trop c'est trop. Toyebi ete. Quelque part on doit sepela na yo ndenge ba seigneur ba kufi ba mettre ba je ba kufa. Ba kei le lobo mama biso mikolo ngondo a perdre moi na océan piano zo sepela na oza content. Na lobi mutu ni na sepela na mawa ya mutu. Na go sepela mawa ya mutu te. Na go sepela jamais ba sala ka fête na mawa ya mutu te. Sikoyo yo
Denis les autres les émissions sans contrôle et puis on a vendu quelque chose la première fois et quelque chose la dernière fois. Si on a yogi sur na makambo ya papa chéri na mona hôtel melao. Toye biote église no arche de Noé ya mukeba bengana okuna ofuta la loyauté. Ogi etali biso nani. Ozomo anete produit baby so et baby so okata sonité. Eza vraiment passé. Eza vraiment passé. Continuez de sunga mona recharger. Merci. Nous sommes tous descendants, papa chéri. Sur le bélier, ma bé. Moi, je ne vais pas Mouzoba. Papa chéri, c'est ici, tout trop. Il y a une gratitude incondamnable. Tout le monde, comment ignorant, comment n'importe quoi. Tout ça, pour ça, comment on a dit. Qu'est-ce que nous avons tant de produits bêtises et longs. Soit disant où tu circules, où tu es à Dubaï, soit qui peut te éviter. Kebana yo, so kuto yo bako beta yo na population comme meka kutute. Pour okozwa film batigyo mutakala ba beto en désordre pour la biloba lo bana bino. Toza la posa bato wana te, jibempi na kokunda mona na ye bien. Azala mbo azala soutien na ye nzambe. Est-ce que parents liboso akufela mwana? Mwana ngwa kufina na kani. Botika biloba. C'est la vie. Après la vie. Après la vie, c'est la mort. Nzambe ye moko yebi. Liwa ya mutu. Liwa utaka ye moko likolo. Après c'est ça. Papa Cheraza na ta olia mona na été. Papa Cheraza na ta l'examisien na été. Papa Cheraza na ta na été. Pourtant bazoluka ba succès na bo jeunesse na bango. Bato wana faye bakufa. Maman Sagi Charoufa. Ozaki femme ya papa Wemba. Asa lobaki déjà qui Sagi Charoufa. Alinga passer au azara na Londres aventurier. Sagi Charoufa na zo bisayo. Yo olongola na kindoki. Témoignage ni no sali. Okeme wa whisky na yo. Keba, beaucoup de respect. Ozaki moi si avec beaucoup, toyembela onzembo, ioteo. Motinda bolingo comme nango. Yete référence c'est ça. Maman passer à goza bongote. Est-ce que chaque fois a passé? Yo tina mukilo bi nga passé. Ah, tout ce qui va vendre beaucoup ça batuko. Exemple ni o Cheikh Fasala, miracle ni na sala. O alongola bana kindoki ou a délivrer nan. Voilà délivrer dingwe. Pauvre dingwe paix à son âme. Vous comprenez? Et tu as le droit de faire des déniler, bateau biloba loba. Vous comprenez? Au moins le lot, bateau comme kolobela papa chéri n'importe quoi pour passer approcher bangoté. Nous le droit de déniler, j'y ba yebiete. Nous le droit ba Christine Joana ba yebiete. Nous le droit maman. Allez quand la neni to yebiete. Asalani. Rejoindre nous mutazaki bon. Christine Joana moi de l'obine la kendo ta la ekuna côté ba benga ngoni. Côté galaxie. Ta elonge baby na ba produit. Na saka bino botika ba choko. Botika ba choko ta la résident. Akola ana dolo bela makamba jibete. Poye moka biso na yaki bako beta e pabe. So ina matanga zule me balinga ba beta e batiki mutakala. So singa na pekisa gi na biso ko ye komeka ku me condolence. Ko ba fali ne bazawana afinga fali. Fali ka wana finga azo mission orchestre. Soit en disant aux rapporter parole. Non, la mon appel place au commun français bientôt. Quand Koloba, Mam Doloba Rato Komarango. Moni papa chéri, oh, comme mécanaïe, pour créer de la République pour rejoindre. Très bien, Baïno, nous allons continuer la émission. La vie sauve à l'Iwa vraiment et la dernière la WTB, vraiment. Ça passe super mawa. Oh, ils allaient vraiment tout faut. Vraiment, la partie à BCBG, oh, ils allaient. Il fallait se poser beaucoup de questions. Il fallait que liwa eza makambo nzambe eza lingamamba nzambe na ba famille na pas papa chéri moko ba parti na sala tonde tozo ko comprendre que et pourquoi papa chéri na ba diwo nyonso ali ko mettre peine mo oh mais tout na nzambe makambo liwa apekisa liwa na kati mais na lobi tout na nzambe makambo liwa
liwe ya rapport muta mukinte pour yeba ko kufa aza être parfait toza batu après la vie c'est la mort to tambola ko zo crash na avion ko le kana prince carrier longoli okufi ko la lo la mukite ozo comprendre ko ke na bateau edini famille ekufi makamboka na DCBG pas confiance à quartier la terre et pas ouais zakate pas faire zakate pas falier zakate bon olobi ni n'est pas confiance à quartier pauvre mboya kufela wapi dans ces jours on a tous ça image mboya kufela wapi pauvre Mireille ya kufa wapi dans ces wana les autres accouvrent pas ce cause à l'ongwe donc à couper le wap à wangana ya wangana la bateau il va danser sous le sol non moni là on te muso akoya test simbita à l'ongwe qu'à chacun sa famille n'a bien pas JB pour la sanga image dans ces jours Mouton était c'est en 2008 alors on a 2009 après Mouton on a besoin le bas si le lot de 2025 à n'arrive pas JB non, tout ce qu'on peut pas coller, vérité maquillage. Tout ce qu'on peut pas coller, vérité maquillage. Vérité qu'on la vérité. Dans ce jour, on yozoloba, à l'écasser la tête. Pour la changa concert au yabeta. Pour la changa y place au jiba compliment. Tout ce qu'on peut pas coller, vérité maquillage. Non, la couffe la moutouté dans l'orchestre. Non, on entend. Que toi en otanga na poata bino sikoyo to ba notanga bato ba kufa na orchestre so lobi na tse toke na o so lobi na lobi na auto pesa exemple quartier la terre patron ya quartier la terre akufela mboyo so bato alobakani pauvre Moya danser, ma Mireille, ma pauvre Mireille, maman, tout le monde a la vérité. Tout le monde a la coupe la de côté, n'a la coupe la travailleur, n'a la coupe la période, n'a pas de beaucoup. Tout ce qui va vendir, ils vont vendir. Merci à très chers internautes, je crois que vous avez biso vraiment na bokebi parce que ils ont ça la passe, ils ont fait ça mawa. Oh là la boeka kakola mkozo la muka, obina jota téléphone nata ata mo ba actualité musicale kwa biso to lingala biso ba musique to za ba muka bonne musique nata na l'évolution en concert à Koffi Olomide il y a un programme de Vincennes eza koleka ndenge nini babiyete kaminderi subitement au tomber mamako oh musicien JB Songola Koufi oh danseuse JB Akoufi oh la JB Akoufi et comme ko sala passe comme ko pesa mawa oh nyosho Kofia lobaka yango comme ko kisama oh ma teke ba ilo Kofia za prophète Kofia za nani ya za nzambite ya olobaite a peta prophétie ni salama hein so sali Koffi Deniles ba ventrer ba tout moko baza banan ba nzambite ba ba Koffi la terre Denis les autres qui criminel na yo okoma ko chrétien bat bayebi yo te sala ki pasteur na ondeti bat bayeba oza moyibi okendo yiba na ba minduki komeka na komba papa chéri te kwa yebi yo te Koffi azanani il est qui na moko yo azanani semble divini ya on peut ça prophétie ni hein pas en respect OK pour bangonde bazawana jamais papa chéri tanga komona bango bino botanga aka yaye et puis to boye ba me condolence na bino botika ye ezamwa na biologique kwa ko mekalobi mabe procureur de la République to kanga yo même moko joie et puis to no beta na makopi so na balabala oto so to moni yo batika ba faux témoignage kwa ko meka Deniles Maman Chari Chaoufwa, vous avez un respect. Vous avez un respect. Gardez qui maman na yo. Gardez qui maman na yo. Wana ya yo ngana yebi etazamu da mokeba misetu babwaka c'est ça. Akeba na yo. Parce que yo linga na London, maman na esko moyibi prophète alu. Malembe, Chaoufwa za ex. Moi si papa we maza Amazon to yebi eti. Moi si papa we maza Amazon. Femme de Jésus, to yebi Chari Chaoufwa. Il y a quelque chose de faux prophétie. Oh, mais ça comme au semble nzam na kindoki.
alongola na mikindo apesa prophétie ni salama mama garde bandi na yo tika buzoba réseaux sociaux na buzoba la Bible zoba ne touchez pas à mes ouais Bible mutakomango na mabote liye mo kasali vie na ya za mwana te azwa libabe te ngana ke ya ke pesa nga libabe un peu de respect jibe bo sakana oye bien donc gardez ki bandi na yo ki kobo mama na yo tika biloba loba munoko betsa masoko film. Faites attention. Kofi Olomide, Denis, Moutotangi wana. Toyebi femme ya papa Mbaza, mère Amazon. Oh papa Mbava kufa nourri. Et pour Sandra Lina waza. Sandra za danseuse à JBT. Aza mobali kalate bazozonga kalate JB. Sandra Lina wana zoloba wana. Matanga ya mwana JB Océane, il faut vraiment y parce que yende aza mwasa JB. Oh Zambe. Maman la ngai tika na yo. Bito toyebi Sandra Lina wana za danseuse à JBT, za danseuse à Kofi Olomide. So Kofi okesa buzoba na bino na ba Kofi na bino. Koyela ngwe papa chérie. Faites attention. Soki ozoya. Là pas combat JB pour ayebiote ezala mbala suka pe mbali boso. To boy vraiment to boy na mutema moko. Omundo komate okoma le wa mutala tiber na sana. Yo mona ngote mwasi mobimba okokoma biloba loba bongo. Ye ese mukulu tabosa na valeur à VJB. To respect. Comment que malembe na suka ya émission na biso lelo boye. Batu baza toujours ko accuser Roger Ngandu, babi Roger Ngandu yende mutu akoma vraiment ko tshaba calme même Zulema Roger Ngandu ba alekaka na nani na télévision aloba n'importe quoi pona Zulema lelo boye pese Zulema kufi ba Roger Ngandu nyoso baza kati ba sepela lelo boye ba makambo nyoso pa JB babi Roger Ngandu pe azana kati Roger Ngandu abato aza innocent et ce Roger Ngandu ça la rôle n'est pas JB aza porte-parole un simple porte-parole. Est-ce qu'il y a encore refusé musicien? Mais tout le monde est dans matanga Zulema Roger Ngandu avant de liboso na JB Gilles Kibens avant na Sima. Alors que Roger Ngandu est un musicien c'est simple porte-parole. Porte-parole mais à vivre artistique. Artiste. Roger Ngandu aza parole porte-parole de défenseur. Ce qu'il y a qui refusé Zulema. Matanga ya mwana ya JBT ezapo na Roger Ngandu bato wana balongwa wana ba créer ka ba problème Roger Ngandu ke bengana pauvre Zulema etake Roger Ngandu aza JBT muta kitaka bato kese muta zoka bato no kese za JB mpia na ye moko Roger Ngandu aza na droite ake bengana musicien wana za longa biloba loba Roger Ngandu aza na ye asala ne musala na ye alors simple serviteur c'est tout oh lukuta Roger Ngandu jamais kobenga na mission moko te na JB ana droit wana te ya sala rôle na ye boye baki pe moye to tanga to graisser ba oyi ezate ba mabepe to tala pe retrouver parce to kende et puis parce to uta Roger Ngandu na droit wana te Roger Ngandu za ba pesi programme orchestre c'est ça abo ki batuna asuka wana azana droit longola musicien de repesa mission suspension voilà peut-être ba montage oh et comment le long na réseaux sociaux yango batindikeli mais voilà batoza innocent Roger Ngandu za innocent Bailo et Baba retour au pays na boss Adeba Silou le 9 qui bouge babi espace Anaël na Oshwe et pas yemoko le boss Adeba Silou donc ça y est vraiment wana okolia kitoko okomela kitoko et puis na minute vraiment terrasse Anaël staff Anaël sécurité assurée bayi barato et comme bien équipé voilà et outil Turquie bon retour au pays mon frères amis Adebayor Ade au papa Mbabouaka Adeba Silou le 9 qui bouge Sozana Oshwe sécurité si au mélodique téléphone au Souba bayi bagate sécurité zawana mon frère qui mène ce zanayo
nayebi tata fresh ayaki lobi lobi ezalaki peut-être mercredi vraiment bailo tokomoke na suka émission na biso depuis Segan Kenda azaki chef d'orchestre jusque là nanu tomoni chef d'orchestre eyebi ozanga acha chef d'orchestre ya sika chef d'orchestre ezalaka ye moko moto anomaka eya lokola président de la république akonommé chef état-major akonommé boye akonommé baministre pour le moment jiba boye na makambo wana po pasi oyo ye azomona na motema bato bayebi yango te awelaka mbala moko ya lelo batya o chef non balinga baboma mwana mobali opamba jude tramotina kimia na yo sezano trabendo mango poto bato batika bilobaloba jude zalaka ya place oza vraiment ya pasi toyebi tolataki libabe olataki libabe mayelinga na pamba te kele nzambe moto ayebaka botika jidel avanda nzambe moto ayebaka jidel kimia na yesu ezala na yo pour le moment jiba abaki akotya na mokolo po tozokufela bozoloba yango estce mutu place aza ezosala bien mutu moko otaza na épreuve eza makambo ya nzambe liwe eutaka epa nzambe donc eza vraiment pasi delvo kento na matadi delvo kento place ozali bango koto na yo tokomi na suka bailo programme ya BCBG eza ndenge nini est-ce que concert jiba kobeta na ezala te ezala te eza sute vraiment soki producteur opesaki mbongo so oza na patientepula keba concert wana ezali prévu ezala na décembre ekosala video ozoloba mabe ya jibe mpiana badive na asala yo kombo nini bana ye wana eza papa oyo moto asala yo jibe moto asala na badive faites attention kobetisaka so jibe te waka mpe na bambongo na mike wana te po jibe abeta basala danger yo moto obetisaka ye te jibe abeta basala danger baconcert ya danger yo to moto obetisaka ye toboyi na biso jibe ekozwa repos ya 1 année demi après nzambe alotie nzoto courage eza makambo ya mokili soki okobeta kosala actualité na yo sala yango aza travailleur te tozela ye moko apesa message komisa tolanda parole ya papa chéri tozala toujours na nsima so tofongola porte ya mo fleuri tokofongola soki mpe ye moko akokei kuna fo akende poto ye moko fo akende oblige aza français oblige non mona français te ou français aya akufi na poto bakunde na afrique eya mwa pasi bakokunde kuna donc ye moko tozozela parole d'honneur na ye ya papa chéri bokomona biso tokolanse yango na bareseau sociaux napesi mbote na mama wiva de Paris elengi napesi mbote ifanto nanga Marco obeba moi napesi mbote na NJ Planche sœur nanga Angèle place ozali kimia na yesu ezala na yo vraiment Apollinaire Mapota Martin Kamadanao Adebayor Neuf qui bouge Adebasilu Neuf qui bouge aza fresh atokita yo na RSO fidèle pichu ba personnel ya Anaël ya staff Anaël ba mbote na bino et merci vraiment pona accueil na bino et merci beaucoup na les boss Adeba famille BCBG Neuf qui bouge merci beaucoup to banga sumu tuté to c'est trop otie libaya to lambeli yango otie ride to tumbi yango otie libede to buki yango famille BCBG mes condoléances encore une fois toza toujours au bon corps toza toujours na sima papa chéri to boyi bakadi ya bakota makambo ya BCBG jamais mise mo BCBG ke no soutenir mutu mususu to tiaka poa mais oyo komi ya ba critique mutu lokola Kofi mutu lokola Christ Njoka mutu lokola Mère Sagufa mutu lokola nani Deniles bokota makambo wana te etali bino te so bomeki bomona. Merci beaucoup Bailo, merci na bino nyonso bolandaki émission oyo je crois bozwi vraiment d'explication bozwi vraiment ba vérité à solo etali makambu ya jibe mpiana pe oyo etali vraiment matanga ya mwana na ye Océane merci na toboyi ba méconnaissance ya mutema mabe merci na King Eganda merci na réalisateur na la première dame d'Orléans madame Mami
Mami Wanja ya papa Misha Misha. Merci na boss Ade Basilou le nef qui bouge. Oya mbaki biso lelo et merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati. Pona lelo to suki awa eto kutani la matabi. Merci numéro contact na ile poto kabwana. Ah batutu partout dans le monde ba monanga kala. Numéro contact ya WhatsApp ezali plus 243 90 222 76 27 plus 243 90 222 76 27 na suka kwa lingazwa bailo WhatsApp nanga yango wana toujours idéologie mais to boy va me condamner ça bakadia mpemba baba c'est la fin de notre émission. Marco